Na côte Saoudi. Et voilà, fidèles internautes, réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine X et à travers notre site EHP Media et EHP Media. Vraiment, vous savez déjà que quand moi, Marchevêque, je parle de EHP Media, je vois directement le propriétaire de cette entreprise, le patron de cette site, c'est bien le même monsieur Udo Amani. Ramani Kota, très puissant, plus que la puissance elle-même. Mon thème est maman Geneviève Amani. Baomi Balé Balingana Makasi. Et vraiment, il la Rabisso, vraiment bien. Fidèles internautes, je suis vraiment très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes pour suivre cette émission. Et alors, fidèles internautes, l'intérêt que vous accordez à cette émission nous oblige à répondre à vos attentes, tant feu se peut. Et à la présentation de ce grand magazine, c'est toujours moi, votre humble serviteur Marchevêque Médio Tremadi, 10 match. Merci beaucoup vraiment Tozana Ritinzele, Tozana Ritinzele. Ça moko ya ba poulain faire rigola animatrice au passage là musala bien asiba la poto bana moki mobimba. Oui bien Ritinzele très malade mais en tout cas Ritinzele pour tout gagner temps vraiment. Ritinzele boni maman. Ouais, bonjour na batu. Bonjour na yo moko bon bambote na batu tout balanda biso. Bonjour na boss na nga le padre papa social place azali. Vraiment et ça linga bien makasi vraiment na zano lelo. Na habité d'abord Ritinzele batu nyoso balanda bino siko balanda yo précisément na émission na ngai. Na habité avant de démarrer moi et mon gentil ni Ruib Sabango avant de démarrer ça là bien. Bon, vous savourez que les padres, vous savourez que les padres disent que nous avons mis un kio, vous êtes en calamité, donc nous avons commis à Rotanga. Vous êtes là qui bobenga qui boloba qui vous êtes là donc vous êtes là. Merci beaucoup pour tout qui est tout trop bien, de bien que Ritinzele a ça en pleine répétition. Mais Ritinzele, na habité d'abord yosa Katia animateur na Katia wa yago bosé belé. Na habité d'abord en bien c'est ça ndenge ni bino na animateur de bosé belé. Ouais, c'est bon, tout ça, merci moi, Blaise créateur, moi, Congo, donc c'est bon, tous les bisous sont en forme, tous les se comporter bien, disent que Betami, générique Betami, donc ils bossent la carabose là-bas, surprise c'est belé. Est-ce que Ritinzele n'a habité Bossali partage wana nene tant que bo animateur est belé partage wana Bossali en ndenge nene pour bouton la vérité animateur bossé belé a wana coupo Bossali partage en ndenge. Ouais, t'as les padres, on a les grands coachs. Il y a donc international. Les grands coachs à Kabole Kaka, à Pessinga IP, donc il y a occasion, il y a Rubois qui est au monde pour un style moins sika. Et c'est ça na ngome na katso keso Ritinzele mutaye na style wana style pena ya Kimongo. To beti Kimongo mokonza Pessinga vraiment occasion ya Ritinzele baola mabele. Na baoli mabele bana kini bozela masolo salon edo na Manchester vient ngai ya Yotimbala a ebije. Donc na baloli pena mabele boyoka ba générique Betami Ritinzele pa na style na Kimongo. Donc moi si loketo papa bongisaka mbongo na poche. Mais si vous avez c'est là qui manque bon habité Ritinzele tout de suite pour la zone on a bien la zone mais tout de suite comme on habité moi absence moko ya Ritinzele c'est scène na go pas faire rigoler zalaki batu ba savoir que Ritinzele moi kala batu ba yo que Ritinzele moi kala na habité d'abord c'était pourquoi moi absence wana ya biloko beti to ki Ritinzele était to habite pourquoi est-ce que au perdre moi vitesse wana peut-être au Ritinzele zaki nango au perdre vitesse wana non et encourager nga kutu le plus et d'ailleurs moi bambeba moi mukie ezali na entre ngai na kata move c'est des ailes non et d'ailleurs moi na sara déplacement mo sans que na ibsa na mouvement tag moi na bagangeli ba pesi ba pinir na ko kenolia pa batu mususu te donc na yoka ki vraiment 4 minutes on konza pinire ngai tag moi na mayele na vandi pe na zeli mais baksenga sous travail et baksenga parce que baksenga travail te na 4 minutes beta mari mais mokonza linga talanga na misu mais tant que travail baksa mari sune mokonza bia j'ai Ritinzele ya nango silo ya nango to betango vraiment donc boroyo kango ma solo vient na ngai edo salon edo na Manchester ya Yotimbala bayibi ma solo on a punition nos aki nango pour moi vérité mais tonné au monde nous avez toujours présente
na ba répétition na habité nous a mis c'est bolinga moi biloko wana te quand même mais yo doit ndeko mona ba répétition zalaki toujours tout na habité pourquoi nyo so wana même si zo mona place au kende zalaki te ou bien na habité na moi question non omoni eloko eboma moi musique na biso na Congo awa eza pressé eza trop pressé donc ngari tinzele na bima awa pas les padres na lobango ngai awa na zate seke na bali na ngai na tiki na ma musique donc pour na mona na ba mouvement na mona ba mouvement te mouvement zate donc à part mouvement na biso donc nga na yebaki mabe na ngai ke na sali mabe tant papa pinir ngai zate ke fona ke lia pa bat mususu il y a nos peuples singino pardon paysan non donc bat basala ba mwana nga na golo bage Sony zate muto ayokaka Sony akosama mabongo te na groupe na mino pe salama na ngolongo na yo wana part na bango net na part fingi na yo pe na part na ngai ritinzele ne babo ne mama evala ma mère evala ne nga boko ela ngai na okoka te net na vivre ne na zala wilingo ngwa ibi masolo ne na vivre ne na se comportaka c'est impossible na kosala ngote c'est impossible et bon na salon ba salon peut-être yo aussi wana bango mutazana banenge mone toyaka kutana awa toye soit na ba concert tokutani bene tokenda na ba voyage mutu para na ba esprit na ndenge ni vivre mais dans mutu na ndenge ni baboko ele pa na bango neti ngari tinzele na vraiment mono na bien éduqué na tang ba classe na ngai na zui diplôme na ngai ezaka chemin de salage nzamba pesinga voix na ba no meka ko bomba ngume ebimi donc ndo mona na ki parler pas de mais muta na ndenge na ndenga vivre là mais tout le rappel moi vérité tout ça bateau et ça la rabino ndenge ni tango yo moni ke mutu mo bozaki na ye akei alobi mabe et en plus azongi place kabino bozalaki ba pese sumo ba valeur moko boye oh peut-être togolo baké oh que déranger pe bino peut-être yo nga ina mo malamu magi ba punition na zui na zaikimia mais ça na mutu so akia lobi mabe mais azongi pe ba yambika bien et ça la bino neni oh bino peut-être mo fidélité ani ça bon ils allons ma mutu vivre et ça te biso to bandango bon et là on peut ça la nenga na ba e mutu aza na travail bon soka zongi na e à s'excuser pour elom so za longa kanda nde sala ke olongwa osilika na mwa likamo be kande mi mabat na makambo ebele mais tant on ko réfléchir o mona ke ya parce que tu so blora hitinzele oya afana no to mekano ko yo kana bloko bombi ona imongo wana zongisa na no batu na no basongisa baso na bloko kimongo ne za ba bloko moko boye eza ba surprise bana poto partout na monde bozela boyo kango donc pegingira Jibika la mignon garçon bozela boyo kango vient na Alain Kembela ebije déjà on a betela gué déjà Alain Kembela bozela boyo kango na surprise mi kona so allez faites attention na ko bamba yo faites attention na ko gangisa yo faites attention na ko gangisa soko mela kana yo biloko kasina oyanga okoyo keloko ale papa yaka olukanga kala okosisango mikoto isongo osisango luka gyango batelo fufa munene batelo ngana olia bacheli olia osisango libele te musale sami nango normal je kabo mi nango normal musale sami nango normal bazela kaka bo savourer lo na bino donc musale sami nango parce que to zo biloko liboso ileka na publicité mo bobeta c'est pas la cri dans mon publicité bobeta ba blo net ba oh qu'il savait que je t'aimais oh mwana mama ngana lela yo oh qu'il savait que je t'aimais bana mibali boyoka soni te babuka loketo yango yo yi toke loketo pete yi bana yagola rita latisa bana couche mama latisa mwana pengle yango na vraiment merci beaucoup na yebi ke yo sala plaisir na monsieur Papi Moussoui monsieur Papi Moussoui na kati ya Moussoui pardon monsieur Papi Moussoui na yebi ke et saluer plaisir makasiye azara na ville ya Tottenham merci beaucoup vraiment tout ça en plein rire en plein live tout ça là tout solo la na ritinzele monsieur Papi Moussoui ye azara na kati ya ville ya Tottenham monsieur Papi Moussoui nazo c'est la ndenge lobaki wana ritinzele na yebi te
babiloko sika oyo tokozwa moi kopesa biso na mongo wana te ça peut bien quand même te eza basurprise wana liboke mama biso alobaka bible liboke ebeli kala mingi te bokitisa motema bokolia liboke wana bango liboke ebela elobi mama evala liboke ebela bozela bosavoure naza vraiment na temps ya rep napesi bato nyonso bala nanga mbote Rodrigue Mokili pe Gingira yoti nayebi ke esali bino plaisir parce que invité tozalaki na ye azalaki en pleine répétition vraiment esali bien makasi vraiment ndenge tosololi mpona bino yango e permettre kaka tozwa ye ne fiske moke wana boyoka ye vraiment riti nzele. C'est pour cela napesi toujours merci na maman Marcy motema ya papa Simon napesi yo mbote place ozali yazaka toujours na kati ya London maman na ngai ya London napesi maman Marie Lelo mbote motema ya papa Charlie napesi yo mbote epazaka na kati ya Londres, sans oublier maman Marthe baninga ya maman Geneviève Amani napesi yo pe mbote place ozali. Monsieur Papi Moussoui l'ami de Grand Bois, il est le Grand Bois. Monsieur Papi Moussoui l'ami de Grand Bois, il est le Grand Bois. Ce qui est le fil à Tottenham, et ça Tottenham c'est grâce à Monsieur Papi Moussoui. Vraiment Monsieur Papi Moussoui on s'en bisoto CP là, sans oublier Paulin Bouanga yazaka na Lausanne nabi Nicolas Betima tour na Paris na pesio mbote place ozali Paulin Bouanga na pesio mbote Paulin Bouanga immortel Paulin Bouanga très considéré na kati ya ville à Lausanne wana na pesio mbote place ozali soit le saco na yo pas ya marche avec vraiment esali biso bien makasi. C'est grâce à Bouangindou le caméraman le plus expérimenté de l'Afrique centrale s'engage que moi marche avec Mbedi Tremadi Zidane quoi parce que EHP Media EHP Media et ça na ngora Real de Madrid to ndimi pena non EHP Media et ça Real de Madrid veut dire que Bouangindou asa Benzema bama sa misusu pe neti babi mikolo Vitaline serment Vitaline na EHP Media bo mona bo découvrir ba ser ba bibi surtout ba ye bo mona ba jolo ba FM toko tout EHP Media mi boli ta ko sakana te toujours wana ba ta marché avec quoi ba ça toujours na ka EHP Media to komi belé ko sakana te dans niveau ko sakana te toujours Brassara reza toujours pas marché avec autrement dit Zidane le coach quoi né Zalara j'ai dit et j'ai fini ciao à la prochaine bye merci.